doit mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut découvrir. Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. C'est toujours avec un réel plaisir de vous retrouver tous les jours à pareille heure pour vous animer votre émission 5 minutes avec César Ngadi. Ndenge bomonika na kati ya titre lelo bomoni tokomi wana coup de gueule parce que trop c'est trop. Donc trop c'est trop. Lelo tokoloba parce que bato ebele bakoma koloba omoni biso to lingaka Congo. To lingaka Congo yango wana tozali na sima ya président de la République Fachi Beton. Parce que toyebi ndenge azali, toyebi kaza mwana mboka, toyebi esika nini toutaki po tokoma na président Fachi. Mais ba mauvaise langue, oh ba César Ngadi wana, baza bato bajalelo. Bon, tolobi te ke batutu bazala neti biso. Donc biso to sala la preuve ya démocratie. Donc vraiment mututu azali na droit ya ko critiquer mais critique mo constructive. Il y a critiqué président de la République, mais jamais, il faut jamais comparer l'incomparable. Tout bandako comparer Kanambe na président Fachi. Donc, wana, vraiment, Moutouaro Sala Makamandeng, wana, loba, oza congolais, et puis, ou bien, oyebi, histoire congote. Nazo rappelé parce que wana, nakotika kango jamais. Tozala kia wangande nazalia wa, na fula ba combattant. O bazalia wa, ngam na pesa bango ba micro, ba loba, na ba combattant. Moussus ba koma loba lelo. Kala babando lobate bon ezali le mso bando ko lobate lelo komo loba mais ngana yebi masolo a combat batu ba tambola na makolo po Kanambe alongwa abeti 18 ans alongwa te tangu to yoko zwa mwana mboka parce que to lobaki nini ezala mbwa ezala makaku ezala soki nani azwa pouvoir to yoko zwa mwana mboka. Mon amboka peut combattant parce que les combattants doivent être fiers. Il y a présent au Azali na kati pouvoir. Ba combattant au ba comprena ki mbala moko donc pour ne pas les citer to ba piroité là Rex Kazadi kuna bossen parce que Rex Kazadi azarana ile lo abalu ki lobi azongi donc to ko lo ba ke Papi Volcan méthode Moulenda. Donc, na petit nanga informaticien, donc Ngando Lucien Ngando, ba comprenez que mbala moko bati maboko na président de la République. Néanmoins sur les Camerounais ba ezali balobaka. Mais bato yo batikali ko sala combat ka bazo sala combat nezikaka o ezalaki yakala na ebité sur les combat ngo bazo sala ya ndenge nini. Pays occupés. Tout le monde a été place pays, bâti drapeau, yamboka moko na pays na biso. Non, tu éviter. Ce que ils allaient combat, bah, ça la distraction. Ou nini, tu éviter. Yangoana, biso awa, heureusement, tozalaka. Na 5 minutes avec César Ngadi, tout le monde est d'accord. Tozalaka, nabino awa. Na émission Oyo Soki, donc, muta koti na émission Oyo, et Sili Ayoki pe Elengi. Donc, vraiment, avant, on a salué l'équipe technique, on a salué vraiment Pamela Chenko, la double brassard, Pamela Chenko, là, donc, parce que Pamela Chenko, là, Pamela Chenko, la Bunda Bitumba, na vient depuis Kintan, ba yibi aussi, ta Bunda depuis Kala. Donc, Azali, petit c'est propos, na yebi, mama Kambunaye, parce qu'il y a Banda, ma internet, na 200 l'air. Avant bande internet, azali déjà na kati ya télévision. Non, petit c'est kota masolo. Pour moi, néo salaba. Déjà parti avec une diction, zoka diction, azali déjà bien. Biso déjà torifara. Muto au salanjela na muto au salanjela te. Donc yangona bolandaka na émission. Bino bolobi nini azalaka entre ngana adi londolé bon ata mikolo na mo anetike azo favoriser batumsu kengai mais bon ezaka ndenga na monela.
Donc, vraiment, Bolandaka, Bino, Bolobini, parce qu'ils allaient émission à Bino. Donc, je salue vraiment l'équipe technique et puis nous féliciter. Bangoya, Lolo Chouami, les grands réalisateurs depuis Diego Kao, donc Motuku Takocha, d'où azalité. Donc, Diego Kao, il y a Lolo Chouami, donc, Edino Panza Sangoya Congo, Willy Kunda, donc vraiment, équipe technique ya makasi yango wana. Donc nazo pesa déjà bambote na bato tout bazolanda biso, mais partenariat oblige bobika ke torobana na ba partenaire na biso, mais ndenge bozomona ezo défiler na C, donc lobby à partir il y a 16h ndenge bino moko boyebi lobby à partir à 16h tokozala en direct de Kinshasa avec le président Chimba, ou azali président sectionnaire, il y a Île-de-France, il y a IDPS à Rosana biso en direct azo Zala nabiso en direct au tien et bandeliti soukabo préparé ba question na binonyo surtout bolingi de ondenka na lobby partenariat oblige to banda na ba partenaire nabiso. Il est 21h53 passé de 15 secondes. Vous êtes en direct depuis Paris dans l'émission 5 minutes avec César Ngadi sur Clébois Original. On revient tout de suite. Tata yoki kolela na yo napesi yo libala bongo eloko nini ezangi nalakisa yo esika okosala pete na yo sale eza se moko Bali Santerre olobi yango soki oyimi nabotoli lipangoli na ngai Papa, Bali Santerre. mama na sale de fete Bali Santerre libala na yo ekoleka ndenge bayambaka yesu na yerusaleme Na Bali Santerre. Et ça, t'as ta salle de fête, y'a Bamba. avoir mes invités. Oh, papa, vu de loin. Nabi Lengi a salle de fête. Bali Santerre. Et c'est un gâteau comme avant invité Bako. Maman Nangaye. Nkina Yangani. Maman non. Boye va avoir invité. Oui. Na yebisa kibino. Salle de fête Bali Santerre. Yangonde Makambo. Salle de fête Bali Santerre. C'est très amusant. Très amusant. C'est très mignon. Salle de fête Bali Santerre, c'est fantastique. Mobekisi. Oya lisusu. Moi aussi, n'ayez pas un décrobaco pour la bilingue, ya salle de fête Bali Santerre. Natika kankembo pe bisengo ya tata nanga kuna na lola. Po bilingi na yo kaka na salle de fête Bali Santerre. Moi si oyebi yango te. DJ Junior.
Restaurant Galaxy Mambo, aux spécialités franco-africaines. Menu spécial Mambo, situé au numéro 137, rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Contact et réservation au 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo. De retour sur le plateau, il est 21h58 minutes. Vous êtes en direct sur Playboy Original, émission 5 minutes avec César Ngadi. Bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces relatives à nos partenaires. Donc, Boitolanda, Flat, Balis Santer, Otozali, qu'on recommandait, Bino, Diaspora Mobimba, ceux qui bokei, qui ça, adresse les Ali, Kaka, Semoko, 7e rue du Mété. Place commerciale, référence clinique Bondeko, Balis Santer Flat Oyo, ce que l'ali, Ogolo Taka Bandoto, Obandolo Tanapoto. Donc, Balis Santer, ils allaient adresse Nabino Koti na balissanter.com. Au saliba réservation na yo, ce que y est de la part, il y a 5 minutes avec César Ngadi. Vous en avez tarif Moko, donc vraiment, il y a Malamu Mingi. Donc, et puis, Bouté Kolanda. Restaurant Galaxy Mambo, pour le moment, ils ont installé restaurant à Sikana Kisasa parce qu'à Anapoto, il n'a plus rien à prouver à Keiko conquérir Kisasa, les Sabango, poisson au bisotolia Kaawa. Donc, ils allaient lobby, inauguration, ils allaient lobby, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Donc, dimanche prochain, dimanche, c'est les gars, dimanche passé, ok, dimanche le 14, mais signale par la réalisation. Ils avaient dit dimanche le 14, donc si quoi vraiment battu tout, bandi il y a déjà poisson to lia ka to sengape na Galaxy Mambo a tinde la biso image pour to la kisa bandi ko balanda ka biso. Donc merci na bateau déjà baza connecté, nazali komona Joe Bunga, donc Mutaya Lolo, ya Alman, Tomambona, Boboma Langu, Nani Susu Beloti Mavungu, Vrai Chéri Nakat Espagne, Samingoi, Mamizoa. Donc, baza vraiment bateau, baza la gaga, sur monsieur Petit Boui, basi bakoti Farel Kachama. Donc, vraiment pour le moment, bateau, bazali Nabiso et Longo, Bangoana et puis Bamsusupe. Bakokota. Donc, vraiment, merci na fidélité na bino, ndengna lobaraka ke bino mtubosala ke émission ezala. Donc, vraiment, je ne cesserai jamais de vous remercier pour la dite fidélité. Donc, denka to ito loba, vous allez comme on a donc lobby à partir à 16h émission et vous allez en direct de Kinshasa, Nazan à Paris et puis vous allez en duplex avec Kinshasa avec le président sectionnaire d'Île-de-France et à IDPS, M. Chimba, à Rosana Bisso, bomba déjà ma question, boébike. Actualité Zalima Kassi, donc tout ça qui sous coup de gueule et les cas qui concernant IDPS, donc Rosalana Poto Tunae, ma question, nyo sotu auto Zalinango et à Kotuna. Donc, ndeng boiti Kolanda, to Zali Koloba Makambamboka, et puis Tolobaka toujours Makambamboka. Ce qu'ils allaient bien, ils allaient bien. Mingia wabiso toloba makam, ce qu'ils allaient bien. Makambo yo yako créé na makambo ils allaient bien te. Binomoko boyebi et sikani ni boko wiko kende. Mais ici vous n'êtes pas à la bonne adresse. Donc avant de continuer, na fongo la dossier na biso na dope sa petit na ngai Robingele botu. Na ito so ane kalate Robingele botu oyebi gande to so la ki donc wana petit na ngato banda masolo. Banda Kala, donc Robin Gele Azali, vraiment Molandi Monene, il y a 5 minutes avec César Ngati. Na lingi na banda kofongola ba dossier oyo bomoni na kati ya titre na biso ya lelo po na koyebisa ke Congolais bomoni makamunyo soto au président de la République alingi asala po na mboka pe akosala po na mboka ndeka na banda iko répéter ebele président Otozu a trahir Mbokate. Parce qu'azali, moi na Mboka, azali, moi na papa Tshisekedi. Ndeka na bandoke sabino, soki to meki ko raté en vol ya Mboka na biso, to zonga se to zaye, puis to banda ko décoller avec Félix Antoine Tshisekedi, to raté yango, Mboka wana to kochango penza sous titel. To pesi yango na ba français, ba américain, ba allemand, ba anglais, ba sa la biso parce que to za ba incapable. Parce que be kol mususu.
bazali koseka biso nalakisa bino bavideo ya bacamerounais bazoyebisa biso ke biso topesa bango kaka Félix Antoine Tshisekedi bango bapesa biso batu nyonso tout donc on a habité numéro 007 on a habité sur sa ville nini mais je pense que eza numéro tout le monde a trop této zoya après to konya makamna biso. Allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir, Vénéni, non? Ça va, ça va, ça va. Ozobenga biso comment on a? Nabenga partir à Moscou, comment on a Kenzo? Ah, Moscou 007 eza Moscou. OK, OK, OK. Ndeni kuna? Ouais, pépele. Ah, calme, toi calme. OK. Ça va tozoka yo, moni titre tozoka yo. Bon, venga na ngana lo baba buya. Natala vraiment nazabe na vrai fan ya yo. Naza mwana mbinza, naza mwana ya na mwana cité Bordeaux, hein? Yo wa via quartier donc wa via quartier, hein? Oui. Venga na ngana tu na rabwe. Sikoyo ndenge bamakambu pona mona rayo o se bazara pena mingi makambu o ezoleka na est mboka te. Putumoni kuna penda ezala pena mwa to tala bosolo la politique sikoyo ba auto sala mwa abwe. Nani mutu mo ba auto leka nani député mo abwe. Alobi mingi pona makambu wana. Sikoyo lo ba nini tangu ba guerre zoleka na est 2 ans au Bnou Pesagi Félix. 2 ans Moussou au Atkal Nango, ce qui 3 ans. Mais si on a 3 ans, c'est qu'on. Et aussi, ça m'a solo, surtout on a pas tout le monde a venu à Guénon, n'a qu'une bouille qui non, n'a minute tonné au vent de bouille. Allô? Nazoka, on a aussi ça. Nazoka, Oloba. Nengo katote 6 à penza, so 6, ou singa vienne à 6 après ngana lobi. Omoni mai na kini ngana na mikili mais to benga na kini pe to zomo na gino batwa sabso gino ça fait déjà ce qui 6 mois na ba quartier presque nyonso na kini wana mai ezati mai le karaté courant eza pasi mama kamnyo surtout eza difficile tout eza autant la côté boy biso ka bana poto neto sunga bande okuna bana kini. Mais si on a ce battu, bino tant que vous commissaire Félix chaque jour, vous pouvez s'arrêter et l'on y vous apporter. Pour n'aller rater, ceux qui passent au lobby, nani, sans lobby, Pierrot loin lobby, beaucoup de gens, bango bakomi ou non, basalaboui. Bino bolingis que bakoba loba sous-sauté, batika koloba ou soit. N'habite bino bolingi bosane po to bajale lope eleki. Eve, bino bosana no synthèse na no bino mo baba global na vi répondre na no. Ovide. Mais makamba viete to so la makamba mboka yo tika na makamba viete to so la ozali petit na nganga na vie na o mais to so la makamba mboka ngana otu na soko vide après ngana répondre yo na kati yo ozo kangai na repeso ba réponse makambo tu wana lobby na opesa yo ba réponse siko ya bien penza bien kitoko o sepela au vide mais aussi cité donc si ça na osola makambezo ke malamu meso okebe na kini wana boye ngana zena na kini me na moni bina situation ma trop mais bino bozara okumisa kino mbokezo ke malamu mesko tisuka api boboyi bakombata baloba mabe ba journaliste qui sasa baboyi baloba mabe kino Félix bibios ko bali bakumisa Félix bon ko Félix on bakumisa na terrain pe to mo le lote guerre et ces botala bosolo la politique. Ok, au corrige 5 minutes. Bon, nous sommes obligés na 4 pour répondre. Ok, mais comboni na bosani. Na bosani comboni. Comment on a eu De Gaulle, ok. Landanga inde na répondre yo. Ce qui au moni yoga passer na 4 pour libérer ligne. Ce que moni ozana makamba bagisa De Gaulle au zongi parce que soko au quotité
bongo kasate ke lem sunga na kati yo kota te po ngana tika batu tout baloba moni discours ke na ngwana eza discours contraire biso to betaka mais mo pe to betaka discours wana mais moko ozani ta kobunga yanga na ozongo so na temps pour comprendre mbala simbele msutango obanga oza te mezila ka nazo so yo lobi te omoni mutu msu tango kobenga lobi yo zo mwa neti ozoloba bien batu bazo ka ope muklumi ba batu msu pe ba kota sima na yo ba oloba pe makamu susu zilanga na peso réponse na makamu nyoso to lobi moko moko po na komi yango OK de Gaulle OK ouais mais nazo kata yo ndesi ko yo landa na émission après ozonga so lingo bengo zongi OK OK, ça va. Merci, hein. Merci de Gaulle pour l'appel. Na ba makambo lobby, mais yoka ba réponse. OK, merci. Bon, boyoki o ya bengi wana s'est présenté puis petit nanga ya quartier donc lobby ndenga lobby, mais omoni sikoyo na lingi na répondre na ba question na ye na ba souci na ya za nango moko. Omoni congolais to komi Batumoko na mémoire courte ou bien ba congolais to komi batumoko ba côté mususu ki bazota la biso ezo sala pasi na bandi na ye na bandi nanu na makambo alobi na nga na Kisasa mai ezali lisusu te batu bazotoka ba mai batu bazosala soki ndenge nini je n'en disconviens pas du tout que mai ezalite batu bazokota kuna bazali kokota bazotoka ba mai na lobi problème ezate donc problème ezali nango te na yoki pe biso pe tozalaka na batu na Kisasa mais na lingi na lobia eloko mo ye ayebisa ngai na 18 ans oyo Kanamba salaki kuna batio a mai o ba bengi théorie ya mai batio a mai ba changer ngo combien de fois batio oyo bazo utiliser wana ezali oyo batia na époque coloniale depuis ba belge baya awa tozaka na ba poto ya za na Moscou biso za na Paris awa to mona ka babiloko wana ba changer ngo komona bazo changer batio oyo ya mai wana ezali depuis époque coloniale c'est normal ebanda ko beba ebanda ko toboka na kanisi dernièrement na kanisi ou bien biso na bino total la télévision mon côté biso tozali te donga na zaku na makamba ko se justifier to jale lo nini ngana za na boule na ngande na zolba mutu mo ko changer nga boule te parce na za mutu ali bo mate so na za na lo ba makambo donc soko sepelite ko kota te mais na zo ça siko ke na explique yo na kanisi to mona ki na régie des eaux bazo bandela makambo to ba mai 18 ans 32 ans Mobutu, 18 ans ya Kanambe, 50 ans babilo qu'on a changé mais comment voulez-vous Moutio Morozolo Bake a sali 2 ans qui 2 ans tikali 3 ans parce que 5 ans dans 2 ans Moutou a sali kaka aya kosi ça ba makamunyo surtout makamba mai wana so le bien donc batio wana oyo batia na régie des eaux et beba siko il faut ba changer nyo surtout même courant pe pareil. Bomoni courant président de la République tolobi te ke makambo tout ezali bien makambo za bien te toyebi makambo mais sikoyo il faut pas bolo barakara bo donc kongola comment motema mabe mo ayikabo maezate courezate mais il faut se poser de bonnes questions yo ba olobake bon courezate il faut tout nana courant ezate po na nini yo eka courezate on dirait courant ngo e bandi ko beba siko e bandi ko kata na siko toyebi te ko ba bongo siko ezali banda kala bona bo président c'est sûr aye arozwa ba makamuniso mais ekosi la mbala moko te il faut aussi ne ba contrat ba ça dobilo boyeka courir société ba bazo kufa mais il faut vous poser des bonnes questions ba congolais pourquoi to komi motema mabebu to komi motema mabebiso ba kritika biso nga kuna bika passer na za muluba te et heureusement que na za muluba te donc courir zate maezate on dirait na l'air Kanambe courir zalaki maezalaki siko ko mobeba na l'air Mobutu soki ba courant na ba maezaki bien parce que ba singawa na ba courant ezalaki bien mais na période déjà Mobutu kota suka et bandé déjà beba mais depuis époque coloniale depuis 1960 le auto commis en 2021 bilo magansi ba singa courant ba singa ba tu a maiwana et kozala ndenge mo ndenge za siko mais non mais pourquoi ba Congolais to komi motema mabe to komi ko lukwaka biloko tout esila kaka mutasali 2 ans esila kambala mo courezate donc maezate est-ce que liboso maezalaki donc bino bokazi président zo sala le côté bino bozo tala tena ba information ba solution bazo zo pour courant et bonga
Bama yesila. Donc, na longoli wana toke guerre ya est. Mais Congolais n'ont comprendre binote. Donc guerre ya est ngo bino bolobara on dirait guerre ango e bandi kaka siko tant Félix Antoine Tshisekedi aye. Guerre ya est eza guerre mo complexe. Eza guerre moko donc eza guerre moko photo ekoki ko si la peka mbala moko boité mais bino tant bolobara guerre est est-ce que tant ba soldat na biso bazo zwa ba territoire kuna tozo mona est-ce que bino bolobela rango bino bokansi ka guerre est e bandi ka bo présent ye guerre est sili mais pourquoi il faut vous poser des bonnes questions ndenge na zoloba. Il faut bon loba makambuka ateke pona sentiment ba yo kayo o lobi kaka pona mais non c'est pas comme ça on dirait boza mote to congolais photo lingana mboka na biso guerre est sango ekosila na armée au kanamba tikaki armée ezalaki infiltré na ba rwandais armée ezalaki ba rwandais ba mote président de la république fallait à restructurer armée. Après ce que to banda robunda bien donc yo kotika boye na armée ezalaki ba rwandais na banini guerre est aussi la tête donc bino bokasa yo ndengo benga petit na de Gaulle yo ndengo benga yo kasi yo za na souci ko leka donc ko leka président de la république place azali donc yo souci na yo mboka donc yo pesa to o vandi ozota la pena miroir yo de Gaulle oza na souci ko leka président de la république ah petit na boniko. Liberté d'expression. Liberté d'expression aux hommes na mboka na biso na émission na ngai. Yo kanzi so okay na tanga comme pas ba tortinija yo discours lobby anga nango tikoti na suka. Nango kata yo. Na Congo kuna bato bazo leka bazo loba liberté d'expression balanga mususu bato bazo tenir siko na lera fachi. Yo na lera kanamro lobango su yo ba kango de joko pa babumi yo. Liberté d'expression bolingini. Liberté d'expression bolingi e comme na niveau ni. Mais non, tout le monde a makambo moni émission ezali batu balanda ngo déjà nazo mona batu ba côté belé bazana ba tantawa donc na kanisi net au côté ne bandeli ozo penza ba réponse na batu nyo surtout. Mais tout le bato le bité ke mboka ngo ebongi mais boka nisake muto aye héritage nini akuti mboka na position nini azo sala nini po okanzi yo kanzi soki bilonde bolo ba wana soki fayulu na bilo azalaki wana makambo lingo sila gamba la moko. Mais non, botika koloba na makambuka na ba sentiment. Guerre est donc guerre donc ya est en kaka donc azu bateau magique boum par guerre de pesili. Donc yo kansi yo de go sika yo zakuna na Moscou kuna donc yo ozakuna donc ozana souci koleka koleka bateau bazana kati mais non mais et puis ba combattant ni balobarate. Ne mission na biso to yambagi na yambaka bateau balobara na discours contraire te. Ba combattant balobarate na kisasa kuna balobarate. Liberté d'expression au ezali na ère ya fachi. Si yango mtezali na ère kanam. Na nango apekisi batu baloba ka o lobi mususu soki mutu mwaza soki na Corée soki nani wana. A lobi ke o ba roboma ya tini ba boma Félix Antoine Tshisekedi. Na l'ère kanam be ye mutu na ngoza ka na Corée na ngoza. Mais non, tout le bamakam to lobi te ke mboka ebongi. Mais il faut boyeba muto ya zu pouvoir azueli yango na niveau nini ezalaki ndenge nini azosala ni do bino makambe beba donc 32 ans Mobutu 18 ans ozolo basiko ma ezate batuyo ezali na sekuna o elekisaka mayo yo be banda mbulani mais c'est normal to vanda na ba poto monique courant ko eza bien bloqué makambe électricité eza bien au mona baye o ba changer comme na ba norme mais ezaka bien mais ya biso ba changera te yo kansi donc ba ko changer te e ko sila kabo papa tala de Gaulle omoni so ba makambo suso omoni ka biso pa to kataka batu te omoni so ki ongo benga ofani na onyeko ba makambo na ba sentiment te to lobite ke président Félix Antoine Tshisekedi azo sala makambo tout mais asali 2 ans ya pamba makambo tu wana lobby et kosi la carte dans 2 ans et kosi la ka jamais dans 2 ans eza la président nini ataba zu président Macron azala kia obeto zu donc netio za na ISS président na bino comme so nani wana Poutine wana soki bazuye ba memie ko na Kisasa ou be bazuye ata trompe a longwa ki bazuye mususu ba kene na Kisasa ango si sa makambo wana te mais beaucoup makala ba sentiment bon on dirait que ndoki comme na ba congolais to bi donc bazong saka kanambe donc soki bino bokata donc bazong saka kanambe mais comment beaucoup c'est donc au côté penzol ba maezate courezate guerre ezate liberté d'expression ezate ba combattant ba lo batte liberté d'expression eza na mboka na biso wana do kalezalaki mais il faut arrêter ba Congolais to linga mboka na biso mboka mususu ezate to linga mboka na biso oyo azawana azali mwana mboka azali papa mama to yebi na kanisi ye kanamba leki na ye na susa mboka mais akuti mboka na etat nini
akuti mboka na eta nini, azu yango ndenge nini. Mais non, mais il faut arrêter. Donc, mutumoro boaza na maladie, net cancer comme na niveau moro bobenza ya suka ya phase finale, le bino yeka lelo a changé médecin, boye sa médecin na si saka mbala mo cancer ango. Mais tolo ba na makambu ndenge zali, tolo ba makambu to tika ga loba makambu na sentiment ngana za pa na sentiment te. Donc ngana zali a Félix Antoine Tshisekedi président et puis ba futa ngambongo te pa na loba. Na zolo ba na conviction na ngai na zolo ba et puis soki pesa bien te na loba yango. Bukumika bukurezate, maezate, kurezate, mayangoezate, bandi na lera Félix Antoine Tshisekedi. Yo moko soko vandi ona de Gaulle, vandi penzabe, kurezate, maezate, donc, et bandi donc, negi kurezate, liboso kurana maezala, qui Félix Antoine Tshisekedi tant à pouvoir, à l'ongli kurana maï. Ah, mais, petit na solara bien. Solara bien, ton zo benga mo boule yo mo makambo benga, rate po bat bayoka, de Gaulle mora bengi na IRSS kuna, donc, azala ba sentiment na moko boy, a bengi na émission vie na yazol bagaba makambo boy. Mais solat. Donc, on a moni bato a kotiawa, donc tous on a mutumo a sali 12 minutes, ensuite, on a moni honorable Jean Moutala zone ngokota trop, tous a déjà la mutumo boito benga. Allô? Allô, César, bonsoir, Pamphile. Oui, Pamphile, bonsoir. Je pense que Ndekouana Zako Landabiso vraiment est regrettable. On va comprendre les types. Ce que nous avons soutenu, je ne comprends pas les Congolais. Mais ce problème est à la présidence, c'est un problème moka échangé. Na keno na idée na eba Congolais nzambali misa, nous sommes vraiment des inconscients. Batubé ba maélité ya César président a du pouvoir. Pas qu'il ne m'a pas coalition na ba gouvernement avait bimé ça qui combien à peu près 6 mois. Surtout le lelo banda Félix Alobaki qui salomé banda bazo sont organisés pour na mamba gouvernement. Ça fait 3 mois. Ba on passe ba bengi la ki jale lo yangwa. Zo siko 2 ans on ta sali na 2 mois au longoli moins 9 mois. Si comme mutasali une année et demie à travailler na coalition ba ministère égalé nyonso na maboko ya Kabila. Mais mutuana quand même aye ko s'en sortir surtout ba côté là ba point positif le loba ozala inconscient. Ko eza ba pe ko eza ma volonté. Donc pour y ba que Félix lelo premièrement asali enseignement gratuit. Surtout bando yeba ekobana ndenge nini asala mbala moko enseignement gratuit za ki facilité. Abundi alobiango a réussi. Tomoni lelo ba bimala ba prison ba dio mindonga la ba Frank Diongo abimisa bango na prison. Tomoni modèle Félix a déboulonné système ya Kabila. Tozomona nidi makambo pelé Congolais azo baka makambo eza négatif semaine passée déjà toto récupérer ville moko boy makota ba est kuna oyo ba Rwandais ba kanga yango pendant 15 ans. Pour uniforme tema mabe boy. Olobaka ya malamu Israël Mutombo azui image moko boy bango baza ba ennemi ya peuple congolais yango benga biso batachali azui image moko boy soki image soki ya mboka mo ya Côte d'Ivoire suewani azo ko kokole yango tala ndenge zandu kongi comment niveau kindo ki wende yo mo lobi mafie est-ce que zandu wana salité na ngo ebandi lelo soko bandi koloba ke fait ça yimbala moko ako sama kamyo so 600 bala moko e komiti jalelo donc andi ona so baba inconscient total la place mutazo ki mboka na point A pendeke mboka eketo comme na point est-ce qu'il y a des avancées ou il y a des avancées de noir cible il y a des avancées mais comme compléter il y a mon qui na contexte ya César vous comprenez peut-être bien na ba vieille Jean Moutala ngana lobaki teke na sens que toyo kaka descend de clochité mais ngana ndo lobona cadre ya ko perdre temps na biso nga ko yo fanda tene biso kitoko na ya mutu mo boy aya na ye neto moni de kona tango alobido likap yo lobini zela a répondre azo kata azo biso déjà que pour dire ko ata yo expliquer akondimana ngoteza ena mutema mabe on na boyaki to yamba mutu mo ne mission a tozo la qui se place pembe eza pembe yi lokola za contre président alors baneka ka eza noir a convaincre biso na nini yo mo lo barango ata congolais na minute oyo bazui ba ile ko la ki saye yesu o be kutata o ki se terme mo mikolo qui ata ba sépuisé terme mo utolo ba likolo congolais o ya sandika na haine bango baza na haine envers Félix tama quand même mo ba osala ya ba élection ba otala kuti ke mboka fo za la recensé ordre et za la polo président oyo akola da ko yasima akuta makambo bien mais pona bango mboke continue on a des ordres pour baza vingi Félix té yesa ndeko na ke yendi a comprendre té bato nyoso ba obinga biso ba jaleviste o ndo yongolo biso tozaki ba peut-être ba luba ngana mutandu
et père et des mères na été sur bangonde ba bazo comprendre mamba kongote bangonde ba comprendre le sou au sous soutenir kaka félicité to soutenir Congo mais Congo le weza na visionnaire mo pour le moment alini mboke kende bien bango so bani ko ba bongo chale le so te kaka image ya mabe Félix Makamnio surtout ya mabe aye kukuta on aso bunda pas s'en sortir yo mo expliquer bien comme si Félix Moutaye na mama cette guerre ya SOS là ba milliers de milliers ou même ba multinationaux ba kota yango o biso mo na mboka tous ces trahissants les uns les autres pour na ba minerais na biso Félix loyer akekula aussi sa guerre wana ba ene Félix alobaki okene na bali akena pour kufa bon ba sepela muté ba bien na niveau ni de kola masozo yo kanga eza soni mingi na ba diaspora ba ya poto ou ba ndeko ba mboka ezo kipe mais vous soutenir recensement soit disant ba mboka ezo kipe soit disant ba kokene élection te na mboka po ezo kipe le lo point Félix ba tu oyo biso ba peuple congolais toujours linga recensement pourquoi ba tonsu bozo zo bozo telemela yango et ça qui ndo qui na niveau ni so ba batali ki waza mona mboka azo kene quand même tout ce temps et comme qui jalelo c'est n'importe quoi c'est du n'importe yango ngone ngana ça qu'on a faire na ngaya c'est ça so bengi ba tout pona des son des deux cloches ne boyaka na nona vie a dit au londele bien mais c'est un mutu moko boye oya ya ne collection so ba ta on a lobela ko na conteste wana na ova na ngati na la émission mutu moko boye a comprendre na été ata yo zo lingo faire comprendre état de kwanzo kato maloba to lingo faire comprendre atikali na loro nai ba ni liberté d'expression ya Léona Congo ou ba bazo finga Félix Lokola camarade na bango ya zo mona ne yangote azo ba ke loro monter échanger c'est n'importe quoi mais Israël mutomba ki koloba ki sugi lelo mutalobi ke Congo est avancé et ça qui dialogiste combien d'idées Félix Moussala fait na une année et demie pourquoi tout le monde a un niveau c'est regrettable c'est regrettable ok merci Pamphile merci en direct de Normandie merci beaucoup donc avant tous Vandekonabiso baza en attente à Londres et puis les États-Unis d'Amérique donc deng bozomona bande les autres défilés ana lobby tozali à partir à 16h avec le président Chimba président sectionnaire il y a Île-de-France en direct de Kinshasa Togoyambaye vous préparez déjà la question à Bino donc 2 personnes basées en attente on va marquer une courte pause publicitaire et puis on revient tout de suite il est 22h25 5 minutes avec César Ngadi en direct de Paris on revient tout de suite. Conteneur yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli todo sala conteneur ba voiture todo tina na Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina na Kisasa te prends pas la tête yela bisongo charger biloko na yo te livrer à domicile sans un bon oteki mais les lots yeli bino sangwa malamu tokotika yemoko Feli Mosengo ayebisa bino parce que donc vraiment famille ya frère Feli Mosengo ezali ko yase munene donc azali na ba nouvelle malamu ya ko yebisa bino Feli Mosengo natiki yo moko oyebisa bato bazali ko landa bi bato ba ko benga vie ba ko sawa réclamation babi ki to pesi avantage car na Paris to pesi avantage na Bela bata Autriche ba bengi comment c'est possible avantage au diaspora azo profiter na ngweza la moitié Congo soko zangi mutu keza paiement avantage to sala ndega venga dalo bagi changement ya fréquence mwana mboka oyebi diaspora malamu azubo kondi souffrance à diaspora ayebi yango bien mutu mwa ko expliquer président azate président facilité tâche na vandega beaucoup de fil na yamba boye Mosengo ozana budget combien le président na budget 30 conteneurs habité na baxi 70 donc diaspora ça logo là année 2021 on a budget à 100 conteneurs. De retour sur le plateau, donc vraiment beau comprendre moni congolais ndoki ya congolais azaka congolais yemoko ndenge to lo barakaka donc bino mo bozomona ndeko na biso abenga za na droit omoni be mission oyo ya ona batu musuba koma non ngai na yamba batutu obengi olobi makamuno mabende ko finga Joana bon de Gaulle a fingi na yete abimisi boule na ye siko to la kiseke boule na ye wana ezali yango te
Afingite à lobby boule na ye mais siko mo tanga zo benga na Moscou donc azo benga ko na Moscou azo mona lem so azo lo ba bien siko to prouver magamba mai soki na ba courant o ya zo lo ba masolo ngo et banda siko yote to expliquer nga aza mona montikili depuis kala kutu donc ba côté asuka mobutu wana ba mai kutu na likolo kuna ya ba ipen bani ba pigeon et comme raté. Beaucoup tout na petit nanga gigale les rassembleurs à bana mbinza yebi yango ozobeta masolo petit yo za na montiki mai écoute bando koma likolo kune koma bazuni ngo bongso ba makambo omoni bino tala omoni ndai présence wana penza ka poids présent azana volonté alingi obi présent ko yana tabama sane ba Macron ba makisal akoyana penza pe bua epe abani penza pe ko yiba ko boma batu ndengi pa kanamba sayi 18 na longola ki mais bino bozui mutu moko azola sa penza volonté azana souci mboka. Mais ba contre ta bibo kati Félix ndenga za na kufamia akufamia obi azo kufamia ya za bien na famille mo bimbati ba rodaye ba za bien yesu kwa ya ngo kabola esprit et que de bien bino bomo na muto oneti nini tala makamususu za makamususu la muka kino ya pa okomuza na ba méchant Pamela Choko les âmes méchantes au banga te petit na les arabes vibration to rappelle mutu ana ndé alo baki. Allô? Allô? Oui. Bonsoir grand prêtre. Oui, bonsoir. De gobengi wapi? Oza. Na bengi à partir à mboka mo premier na Angleterre. Ah, OK, tozoka yo. Comme on a JC Songo. JC Songo. A chanter JC Songo. Merci. Merci papa. OK, tozoka. Nagina ko réagir même que on a situation moni congolais ndina lubaga na yo libuso congolais alphabet ba ebele. Tozana ba alphabet ebele na Congo o bazo ba makambo te. Sizenga na terme wana. Pourquoi? Ye mutu ana zo lobake président Félix azo sala eloko te. On a mai pour la courant. Nous avons wana depuis Marshal Mobutu, depuis 1985, batu wana ese mibaki to ina premier wa mai. Biso ko to na kini wana na no baba na banuna ndeno na 3 tozomela wa mai oyo ezo ta direct ya jaune. To kisangu. Mai comme des gens na problème na kini. Et puis les sous moto wana ngana kina kisasa awa karatawa. Ava kana makini. Maye bimagate na pompe tozo batoza tiza maye bimate tibro batoza la mai jusqu'à kanambi ngara ngina kisasa ya zake na tangu nini wana na kim et kala mimi basi na kuwe bima so mimi le petit na kisasa bakati courant basi na kuwe bima partout on butu atika kala on ndio to ba beje batika kala ya mona kite yimu tuana asa wapi abona tete ba uchaba chuo na nini kuna na nini na ipe kote na bino na mbinza. Maye comme makate bimaka kutu te c'est vida masolo ba mai wana azoro loba petit à petit azoro ba net makamobo aya ko ici o bazo tonga mundu kana mezi ni bomi ya tongia mai ba mone kiteke izini bazo tonga ya mai po ba mai tu ezonga makamba ba courant ba inga ko matina ba nini bazo sala yo zolo bake do Félix oyaka ba beti bato pour mai ezongi mais pourquoi moto ya mabebe mun moto na be so ko mi la ba ndiko biso ngana wana mkongo na zuru bana mkongo Gazi wana ngalo binga na biga tengaza mgo wese ngaza muluba ya wana moyeba memanga na terrain wana ezalaka te tozolo bapona mboka parce que les Félix a sali on a vraiment qui font la guerre on est ADF na Luana estale ADF na beza depuis ma Marshal Mobutu aso ba ngote ai ba chef politique zo le kana nord Kivu te na ba sidi na kuna na est na biso aso ba makabona te aso ba asisa ke gero no sisa woni gero na ba konta ba vanda ba kota bana uga ba sisa guerre on a Arménie nango o ezalaki infiltré ba Rwanda ba koti na kati yo ndo tina Rwanda bunda suna Rwanda il faut bonsa armée et puis eza guerre moko ya compliqué ya compliqué ya danger il faut pour nous peut ça que ça tamona ba moko nous surtout albi que tout ça la souveraineté pour ba armée pour que nous na pour ba terroriste na la ki au monde américain va répondre diplomatie président Félix na ba terroriste va za kuna
mais Congolais sont comprendre que raté chalelo mo so no panel mo so ko mo butu mo to bosala ba chalelo ba mo basala chalelo ba mutu so ba en tout cas merci à trop Bona na batona te batona baba ncho baba nduki ape tuna kacheme bapecha kacheme mungu ba mo ya ba parce que yeba mo so na asa mutubuko kama bati ko bati o be na quartier bon ça le problème vient dans quartier ni bon ça un problème et ça un problème te na bito lo bela makambo que ça te go petit na ngo vient dans quartier o so là on dirait ebandi siko te pourquoi bolingi mutu asali 2 ans aza na volonté azosala abongisa bozomona ke ba obongisa biloko ya régie des eaux makambo ya courant bo yo lingi ebonga mbala mo ndengini jamais son président merci à toi. On a été coupé là donc namoni honorable Jean Moutala à Koti honorable allô. Oui, allô, bonsoir mon frère bien-aimé, le grand prêtre César Ngadi, le grand journaliste, le bien sapé, chic, beau, makambo nyonso kitoko, idéologie beau pète eza makambo famille. Wana to tozo epsa bango po bayoka. Honorable vraiment passé, congolais la passé. Ah oui, na pesi mbote belé lisusu na bandeko nanga nyonso o bazali kolanda biso, ba oyo balingaka grand prêtre balingi pe Cléboa original na pesi lisusu mbote na équipe technique Cléboa original du Vert. Vraiment ce qui n'a lobina intervenir d'une manière précoce, c'est parce que na yoki na pasi na motema. Na lobi mais mon frère oaza na Moscou, est-ce que azali envoûté oui ou non? Na lobi te gaza envoûté, mais c'est une question. Et la question ndeko na biso o azali ko kende Kinshasa ndeko Moscou na yebite soki akenda Kinshasa ko sala nini akenda ka défilé de mode ou bien akenda ko sala nini parce que faut ko kende pe Kinshasa ozali pe donc na ba ambition ya ko kende pe ko sala ko bakisa ta mwa eloko o kende te que no okenda Kinshasa kaka tourisme ozongeli biso awa okomi koloba di n'importe quoi nazali ko zongisa ndeko o grand prêtre na discours oyo esalamaki na pasteur na biso oyo amarkaki pe biso mingi pasteur Ekofo. Pasteur Ekofo tango asalaki discours na ye devant bato oyo badirijaki pays wana pendant 18 ans. Na yebi te soki ndeko wana alandaki discours wana pasteur Ekofo alobaki Congo ezali non état. Non état elingi koloba nini? C'est un état qui n'existe même pas. Donc na ndenge makambo ezali tout ezali ya kokufa. Ezali makambo oyo pasteur Ekofo alobaki soki ye akomprenaki yango te naza koyebisa sikoyo azonga analyser ba mo wana oyo pasteur Ekofo alobaki mpona kolobaki Congo c'est un non état banzela ezate biloko nyonso ya kokufa donc ezali mboka oyo ezali jamais kutu donc existe fo ba refonder yango ezali mboka moko donc fo ba bandela yango donc du début jusqu'à la fin alors naza ko comprendre te ndeko oyo ayena na tongo donc je dirais c'est une expression Azaï la décision minga fona côté là on a tongo il est tombé de son lit ou quoi oyo ezali lokola provocation donc ce sont des déclarations moko donc bidon on a comprendre des mais émission ezali kaka de bandeli boye comment ndeko oyo aye tout d'abord par manquer au respect aloba ke dialelo yo za wana pona usala dialelo te yo ozali ko analyser yo ozali muto ozali ko soit vision ya makambo ezali ko ya liboso tango yo yebsaki batu ke no président otozana ye asa mwana mboka vous allez voir ce qu'il va faire avec le FCC est-ce que batu baza mango wapi batu baza mango te baza mona ngondi ba blague mais lelo tozomona nzembo oyo bazali koyemba Kabila akozonga na ebonga na ye yo kanze mwana eyemba basusu na bandeko wana nzembo eyemba basusu te grand prêtre Ngadi ozomona. Alors, ce qui ndeko oyo aye azako yebsa biso ba biloko oyo. En tout cas, ça nous fait vraiment donc beaucoup de peine. C'est comme si donc bango bazo comprendre makambo ote. Yango na poussière sikodo na discours oyo ndeko na biso pasteur na biso Ekofo. Oyo alobaki ke Congo ezali coexister te. Ba pays nyonso to ezali na banzela ekoya boye. Tango ekoma na Congo, banzela wana libre ezali susu te. E ban exala na nord ezala na sud ezala na est na west. Ozomona. Donc
donc il y a donc 18 ans après s'il te plaît 18 ans aux 32 ans aux 8 sous moi presque 4 ans donc il y a Laurent Désiré Kabila donc ça va faire combien ndenge yo la kisi wana ke no batio nyoso to wana babilo nyoso to wana beba tout ça donc ce n'est pas facile Congo ezali plus vaste ezali na superficie ya Europe de l'Ouest mobimba oyo to ezali blague te Congo ezaka ya Kinshasa te donc tozali kosala ndambu présence kosala mwa ndambu tozwi koto tobakisi koto tozwi koto kandenge wana donc pona keno bato nyonso tout quand même va se retrouver alors soki oye biso keno guerre eza kuna na est ngana landaki ndeko wana donc grand prêtre César Ngati ndeko wana alobi boye ezali pasi parce que bandeko na biso moko propre baza na kati ya guerre wana bandeko na biso moko propre ya est wana baza na kati ya guerre wana yango ezosala pe pasi po bato wana bazobomba na pe na bandako na bango siko bato oyo bino bozobomba po bino bozobeneficie siko président koya sikoyo mpona kobunda asi eloko wana kaka donc dans 2 ans oyo aye ozomona donc ezali pasi parce que mutu oyo azali kocomprendre eloko te to akoya na ye kaka na ba haine nazalaki mutu moko na intervenir na moment moko boye mais je me suis précipité na lobi te ndeko oyo donc faut ko répondre ye il faut ko aider ye tokoki mpe koboya bango te comme tu l'as dit afingi na ye pete mais il est venu alobi buna ye mais place avandi sikoyo azo comprendre ke asalaki erreur bazo biso sikoyo tozo explique ye vérité ya masolo afingi te alobi buna ye tozali koexplike ye parce que omoni do ndenge baza koloba na grand prêtre César Ngati pendant que Fayulu passait partout na bapodium azobina seye mais mutu moko alobaki te ke non bato bazokufa na Beni mutu moko alobaki yango te tomona Fayulu dans chaque meeting na ye azali kobinela bato baseye kuna et tout ça mais qui avait parlé na moment wana nana asalaki bémission ke non Fayulu azobinaka est-ce que azobinaka azomona te ke kuna na Beni bato baza kokufa awa mais oui tala nde babimisi problème ozomona toza na problème awa ozomona guerre ezali awa na Mali basoldat baza wana basoldat français batroupe française eza wana mais tala eske eza kosila biloko wana eza kosila te parce que eza biloko moko très compliqué bato wana bazobundela bafrançais wana na batroupe malienne na ndenge moko donc bastratégie moko un peu bizarre là alors sikoyo bino bozosenga sikoyo faci moto aye lobi awa 2 ans après ote kuna bato bazokufa azokipe te awa biso mai eza te donc c'est quoi ça au juste bandeko na biso bozonga nanu mpe bato botala nsima bozonga bato ce n'est pas bien oyo ekomi sikoyo ozobenga grand na yo keno aza moto atia lelo entre temps oza kolempa keno toza bato ya binzanga naza leki na yo mais omanke ye mpe respect parce que obengi moto atia lelo amanke respect alobi na ye mais dego ozomona ke osali bamankima ozobenga moto atia lelo yo apeti nango ozolobanga moto atia lelo oyoki osali mpe bamankima honorable alobi oui, il y a bien des grands en tout cas donc les mawa mingi parce que donc il faut aider bango. Il faut aider bango, ils ne comprennent absolument rien. Yango na tindi na lobby qu'il serait faire na makambu oyo pasteur alobaki ekofo. Aye basiko que définition ya un non-état ezanini. Tango siko akoye ba yango, na koye ba que no Fachi a beaucoup de travail à faire. C'est-à-dire que nous devons recommencer de zéro. Donc, photo banda donc à partir de zéro. En tout cas, grand prêtre de César Ngati, vraiment, si vraiment donc, il faut que tous zonga, ceux qui nous trouvent si qu'on a pas raison, moi, tout le monde pour couper ça y est, leçon, qu'on y que, en tout cas, ndeko, Luca peut-être délivrance pour ceux qu'on a la carte ignorance à bouiller et commis en foutement. Merci beaucoup, grand prêtre de César. Merci beaucoup, Jean Moutala, intervention, vraiment. Ezalaka kitoko mingi vraiment il fallait yo toyebi kokota ono na suka mais il fallait kaka okota sikoyo pour nako répondre ndeko na biso yi tokota wa tozo mona donc mama na biso akoti pour tout déjà le là zela tozo ndeko na biso asali 15 minutes vraiment merci beaucoup na patience na yo. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, mon vieux, Vanana Ngwende na yo, petit Thomas en Normandie toujours. Merci Thomas, merci. Ouais, bien, mais chat danger donc la minute donc il dégole à déconner. C'est ton petit de quartier, mais à déconner ma belle pour akoya mbalamoka kota mbalamoko premier. Et fala kota tana ba kota sukaye na be bandeli bon. Et ça il fait bien pour te répondre hein. Ah ouais.
Avi apesi biso banere donc bon. Moté à Mabé, petit nanga on a ça moté à Mabé, hein, petit nanga. Bah oui, c'est ça que Azam. Ah, esprit Mabé. Le nyoko yo kota mbala ne miso vie na yo, ou bandolo ba vie na Azam ta jalelo, bandolo ba magamoko. Mbala moko boye mbala liboso ko to se présenter puis je na memi na ba kwa moko boye posu kindenge na après mbala moko. Ah mo finga vraiment grand prêtre. Oya yebi masolo. Mais en tout cas yo mayango ezate mayango na mbinza kuna yaza ona mbinza ebite so azoza na mbinza na kota suka maye bandoza na likolo kuna bato na mbinza bazotoka ba mayi te maye zalaki wana fatia zalaki beti mabepona ba monte kile wana na mbamba oyo lobi ba monte kile ndenge bya otozongisa yo ezala kututi donc je serai na ba monte kile wana tozako sala moni série érosion ezui na kota kitu wa de kati na prince na côté catholique l'église catholique ba sala ba boulot wana ba maye zalate na ba monte kile ba dilbo wana ba mbinza wana ba maye zalate mon frère on comprend donc oya na bato koti kamba la moko boye okomo manquer bien wa yebi masolo o azo pesa biso idéologie opportunité pour pesa bazi na biso mais non mais na éviter petiona obe batindi petiona babi que nous donc nous provoquer vie na yo bendengeni donc na tongo bozo lo ba masolo mo ezate yo na motikilo ndoza kuna maye bandoza na suka n'importe quoi pourtant on na média za la maîtrise attends on peut sa vie na yo c'est normal mais za la maîtrise peut sa vie oyo yo monique bien boye mais ndeko bemeli ezama be na kase et pas tortue ninja bango tika ango kota d'abord la petite moto nous avons monté pour continuer à Koulouba dans l'andi bout ma camo frère nanga pamphila lobi na Normandie cousin nanga biso nous avons Congo nous avons Loubaté mais ça nous avons soutenu chef de l'État parce qu'on voit la vision la bonne intention pour le Congo vous comprenez donc nous avons soutenir la vision du chef de l'État parce que nous avons posé ça nous avons pour Congo et retrouver dignité valeur honneur nangona mwana mboka na ba combattre to sala ba poto awa d'abord to zo na objectif to zala kinango ezala mbwa ezala ngulu ezala nyau mais soki eza nyau a Congo to mbwa a Congo l'essentiel a pouvoir to zana optique wana le mwana mboka du pouvoir oh guerre ba américain ba aussi soutenir et puis il y a ba bonnes intentions na ba bonne volonté politique mais bon niveau yeko. Et puis, c'est le Romoko. La Russie, la Russie, peut-être il faut se documenter un peu. Dans la histoire, historiquement parlant, l'Europe, la Russie là, est une grande puissance, c'est un grand pays, et le deuxième pays en Europe, c'est la révolution. Après la révolution française, c'est ça, la Russie, en 1917, avec grand prêtre Lénine. Vous comprenez? Mais dans la psychologie, c'est la Russie, wana. La Moscou, parce que parce que la vie, aucun de la Sibérie ne va faire fond. Au moins, la vie va vivre. La souffrance, la galère n'a pas été à danger. Oh, frère, n'a pas eu de quoi? Oh, parce qu'il y a 2 ans à pouvoir. Vous voyez, histoire à Congo, je n'ai pas honorable à auto-rappeler. Nous avons 60 ans presque de retard. 60 ans, historiquement parlant, dans Congo, il y a retard. Et Congo n'a jamais été un État. Nous sommes dans la commune à Poto, en France. J'ai un livre dans le Barango, dans un livre, on a coupé la bibliothèque dans Tanga. Comme la monnaie là qui mon bout à Zipa Bisso Missou. Le Congo n'a jamais été un État. Qu'est-ce qu'on appelle un État? On a répété des fois que on a déjà monté l'autopsie d'explication. Donc, Congo, faut pas prendre la loi zéro. Congo n'a besoin de la loi zéro. Congo n'a jamais été construit. Je crois qu'il y a une bonne volonté d'intention politique, il y a bien malamu. Car pendant 2 ans, il y a 2 ans, il y a des complications au milieu de l'État. Vous l'avez fait pendant 2 ans. Nous, on n'est pas des Balouba, mais nous, on est des Congo 100%, on a des Moutel 100%, mais les frères n'ont pas fait la lobby. Mais on soutient le chef de l'État avec la César Nadi à Congo. Mais on soutient le chef de l'État avec Congolais 100%. Ok, Thomas, donc vraiment, bané, Matito. Analyse, mais de quoi la solo li mabe to boy te ba kota ka ba ya ka be vie so mo ni ya na ba
te toko kata ete mboma toko kata ete ngol ba on batiki ngana lo bate alobi makamba liberté d'expression te so akendeke pa ya tontini nje bango tika ye te soto bando kata esa fou esa bien te ekoma bibi toko tiki ye azoka ba réponse biso tozo pesa batunyo so a comprendre que abeti mabe to kata ete en tout cas merci parce que si j'ai les logos na tolobité donc il faut na kota na si j'ai les logos même na début moi je soutenais pas les chefs de l'État mais à bien après na comprendre que ayena mo peuple mususu na Congo politiquement parlant. OK donc moni ya kotimbangu et même biso si j'ai lo ya lelo na kuna lobi angote donc boma de toko kata ete attention donc il moni de gol petit na quartier moi on monte les wana biso tout il kunda de gol aluki makambo donc aye do ya la mugaki lelo na ganisi na Moscou pire qui ezalaki trop et la musie mbala moko abina kota na beta masolo na kende opération Golbert ba érosion wana panzana to yetu bwaka mabanga batolia balar batira mu butu ba gorille vous comprenez donc il a dosé OK message eleki OK merci beaucoup Bobedo donc nazo budget la carte donc moni sikoyo donc peut-être des goals il faut qu'on travaille moi il faut qu'on na basuka pour tika bato bazala tranquille parce que mon ndé bato méchant et puis si penza méchant trop to zuikutu donc moni sujet oyo na komi wana na lukutu na lobby angote ezalaki sujet trop c'est trop oyo ba sénateur na ba député balingi kaka ba kota gouvernement neti donc premier ministre na président de la République ba lobby ke gouvernement oyo ezana kimite de fonction te za kutu ke soko za sénateur otikali kuna soko za nani otikali kuna donc siko ba komi ko changer ba face yango na lelo na ngo lobela bango de Gaulle petit nanga de Gaulle ayo kota ayo loba so ba makamuneti ya makammo robo donc to ka mama na biso putu de ya lola akoti mama na biso so la malamu allô oui bonsoir allô bonsoir papa César nga du club wa babi tout le monde est d'accord mais namoni obosani date komi le 18 au le 19 ah d'accord to bongisa voilà merci na bongisa voilà komi le 18 na pesi mbote na yala nga mobali honorable Jean Moutala donc namoni ki ya osala commentaire parce que namoni suki ya mutu etelema bon mingi tokoki ko répondre côté kuna te nga naza na Belgique putu de yalola na Belgique mama tata mwasi ya bane belé mama ya bane belé donc voilà ngala ngina loba dazolo bakaka te makambo nyonso zolo ba mikolo nyonso to loba kaka ke 2 ans ya président to lobela ngo trop to changer pena no lisusu to changer na mitomi kana ko lobela makambo susu ya 2 ans parce que bango nyonso no ba bazo ko critiquer na ba bazolo ba yebi ke président na 2 ans ezaki ya mikakatano pona ko sala musala mais na lo yemo ko baki ke kisalume banda donc abiki salume banda yango be e bandi musala ezomonana ce qui total na ba 82 nazalaki ngala mona zona ki mais lelo na koma mwana montikil ndengo lo bawana donc c'est totali bakota ba mama yemo kuna ba mama yemo na ba mama yemo kuna banda ko zaka ko zinda kala na ba 79 pardon 77 si je me trompe pas donc les classes mais banda ko moko zinda kuna esika bazako ba mingando bazalaka donc banda ko zaki ko zinda maye tondaka donc okiti okomna yolo nord na basima po bi makauka ba maye ezaki kotonda kuna ya kosakana te limete na musoso bama ezaki kotonda kabila azalaki pena na azalaki pena présenter azalaki présenter na mboka na biso président Félix bazalaki présenter na mboka na biso na musoso etonda na mai donc soko keina ba côté ya ba makala na sekuna ba mabule salama na monga fula na sekota ba liolo na sekuna kota ba masangambila ba ndako ezaki kobukana ba mabule salama c'est pas
bato aleki baopepa mosusu ezotepa likolo mpenza ezotepa deja makambo ya lelo te oyo bango bakomi kotelemela okaze neti président Félix Mbele na makambo yango babosani oyo nyonso oyo tozalaki kolobela toza koloba mpona mboka na biso babosani yango lelo bakomi kaka kolobela kasi yo président courant eza te mai eza te mine eza te mais entre temps tozobunda kaka ndenge olobaki batio nyonso ekufa ebeba batio nyonso ekufa ebeba donc il faut babandela yango mpo bakotisa batio ya bia mpo mayebanda kobima ya bia mpo babongisa bacourant basinga batya basinga sika mpona nini basinga ya courant pardon courant ebanda koya na bamboka na bacommune nyonso lobi amemi danki bozala mpe bato tozwi président motema mabe lobi amemi danki na njili kuna amemi danki fo azolakisa basini nde bakosala banzela président nini bosi bozoya modele wana même si tozali na président so mobutu me papa kasavubu soki nani asalakisa nzela ya bongo mutu te siko président moko boye azobima ocontrôle misala aopesa gu amemi tracteur vraiment mboni motema mabe boye ndeko ya mobali antuka foma nakozomisele baréponse te me nazokaka esengo na makambo oyo président azosala na mboka na biso totika nde motema mabe parce que eza nango na sens te ya na sens ata moke te bokoshue apesa mboka na maboko ya nzambe mokolo ya liboso oyo azwaki bokonzi apesa mboka na maboko ya nzambe azoluka ye na liwa akokufa ye moko akotika président akozala te ke na manda bana asala mandeza non akosilisa manda na ye oyo nde bakatelaka bato 10 ans na ye akosilisa yango apres soki akotika atiki tozalaki na 10 ans te parce que 2 ans ale elongo na mai donc ekei na mai parce que asalai mosala te toza sini na 2025 donc de 2025 nde akotika pouvoir na ye asali mosala na ye aleki moto akoya na nsima akontinue kosala mosala oyo azosala na makala na elengesa banda baprésident même président na so mobutu tolingaki ye mingi aleka na nzela ya elengesa te ezala kasavubu aleka na nzela ya elengesa te kabila le père kabila le fils donc aleka na nzela ya elengesa te lelo président Félix Tshisekedi akei lisusu tina elengesa ake kotala ke mosala ezosala bate basala mosala mpona kotya makadam na nzela ya elengesa donc bazosala mosala touti kotala ngo siko mosala ezosalama ezopusana moke ti ekobima direction ya makala na mission ekiti na prince ebani bakoti na seni nyonso bamariano wana bato baza kolonga makolo alongo bungu alongo selembao aobeta makolo ti mariano aobeta makolo ti na zandu parce que transport ezaki kokoma bakote kuna te nayebi te peuple congolais aza ya koloka aza ya nini kaka motema babe bozolakisa parce que moto azosala mosala atika kosala mosala oyo azosala ya malamu akolemba te akosala kaka mosala azoyoka bino te oyokaka mpendake kakibaka kokolo donc aokipe mutu te azosala mosala oyo ye ayebi kosala mpona mboka na biso ebonga tobundelaka Félix te tobundelaka président Félix te tobundelaka président Tshilombo te tobundelaka mboka na biso tozosoutenir vision na ye yango biso toza na nsima na ye mpona vision na ye eza kitoko mpona mboka na biso congolais tika motema mabe ekozalaka te ke mokolo mosusu bokozwa président lokola ye te bozela te ke nsima so bomoni elola aza te bokoma kolela ifale président Fati azala na motu mosusu avandi na zoba te Tshilombo lokwa master na ye lokwa camarade na ye soki bomelaka na ye na Kalebas awa na Bruxelles si bomelaki na ye bobiaki na restaurant lelo aza moninga na bino te akomi mutu mosusu aza moninga na bino te soki ozaki kokutana na ye matin midi soir lelo eza ndenge moko te akomi mutu mosusu aza ndenge azala
ayaki liboso te soki asombelaka soki azaki ayaki kotikelo biza na ndako yebaka lelo mopesi moteki biza akomi présence susu ndenge azaki liboso te ndenge bolobaka donc asa changer vision na ye bakoki koyambaka mutu nyonso te ndenge azaki koyamba bato awa congolais fo fongola mutu na yo fo fongola mutu na yo congolais fongola mutu na yo fongola matoi na yo yeba eloko nini ozoloba na monoko na yo koloba mpona bilobela te bato bayoko oyo kozoloba président asu moninga ya mutu te boloba bokita aza moninga na bino te donc on a nasala intervention nanga yango na vie nanga merci beaucoup mpona ntango opesaka biso mpona kointervenir merci. Merci beaucoup Poutou de Yaloula. Donc vraiment congolais omoni makamna lobaki tout à l'heure congolais il faut to lingana oyo nyo surtout président zosala soki to lingani na biso te ekosimbaka te donc soki olingi présenté linga quand même makambo oyo azali kosala makambo oyo azali kosala bino bozolo ba guerre oyo ya S guerre ya S bon a guerre ya Afghanistan ba américain ba sisango guerre ya Afghanistan oyo ba américain ba mando sala esila ti le sila mais bino bozolo baka bino babite ke guerre ya Est wana ezana makambo belé na kati donc makambe belé donc yo kansi yo donc ato petit na de gol kokota suna batongo boite donc kota kana basuna na basuka donc yo kansi donc yo ndongo za na Moscou donc yo za na souci à peuple congolais donc le cas do président de la République guerre ya Afghanistan ba meke ba 600 mais yo zol ba mai petit yo na montiki ni yo za wana montiki ni petit mai na montiki kuna likolo mai bandoko za déjà. Tu es bébé depuis 1960, le lot commis 54 ans, ceux qui nini. Donc, ceux combien wana, ceux combien de mboula, ceux commis wana, ceux qui 64 ans, ceux qui nini. Tu vas changer te. Yo quand c'est tu on les a et toboka donc mai moyen les kezate, bon mon président qui na na régie des eaux ba sala masola makamba kura ba sala dobilo bokansi donc ayeka kambala mo ale courant ebonga, ale mai ebonga. Pourquoi monter ma bébé? Pourquoi monter ma bébé? Guerre est guerre a fait donc il y a bande babé on va taliban wana oh ya Afghanistan et si là mais non mais faut pas poser la carte bengi donc sentiment donc bilo bolingi Congo ngo to tika la carte ndeng to zala kina kanda mais to zozonga l'échec do bilo bolingi Congo ngo za kabo ah do so ndé to tekango to pesa ngo sous tête to pesa ba américain na quand so ba américain ba zu ata ba anglais ata ba français bol ba ba zo lia ba minéré mingi ba tongate bolo bakabo ya. Donc tous ndeko na biso mususu oyo azobenga na sali 9 minutes na mona donc Babilou Mumba za na Namibie azobenga vraiment tokozwaye aza na attente. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir grand prêtre César Ngadi. Monsieur Chibangu, j'ai reconnu votre voix. Oui, c'est qui? Ah bah oui, hein. Votre voix nous est familière maintenant, hein. Donc on a robot salangoté quand même. Ouais. C'est Jean-Marie Chibangu. Oui, bah tout à fait. Ouais. Bon, moi je vais intervenir, mais na kozongi la makambu nyonso oyo bande monabiso ba reprocher monabiso ya Moscou te ezali bato mosusu bazala kotia distraction po to continuer na sujet neti oyo otiaki te ya coup de gueule donc bayaka batiaka badistraction donc omoni toleki batango ebele si tolobi kutu makambo tongo oloba te meti Chibango yo comprendre akote ki na ebandeli po abebisa kaka aloba likambo moko ebebisa bato mutu oyo toloba makambo basénateur ya badepute oyo balingi kaka bakota na gouvernement bango baza baélu bapona bango na peuple po basalela peuple bozolinga bokoma banome bokoma baministre ya nini. Donc na kobanda koya so na koti boye na koyebisa ye alanda bon napesi nano bandeko na biso nyonso oyo bazolanda biso ndeko na biso Jean Moutala à répondre déjà moi bien à répondre bien moi bien te répondre bien soki alingi ka azwa réponse na makambo na ye alobi wana azongela kaka émission abanda ngai na kozongela sumu makambo wana te tozolekisa ntango pamba donc ngai
na kobanda kokota pona pesa na ozongela likamoko na proposaka bino malgré sujet na yo tiaki mais na kozongela kaka likamoko na proposaka bino omoni so ba makambo nyonso ezo continuer eza pona nini c'est parce que toyebi pouvoir ya médiate omoni musala bozosala wana eza musala makasi mais musala bozosala poza mpenza na moyen ya koatteindre bato nyonso na mboka na biso te donc na proposaka bino na émission moko boye nalobaka ndenge bino boza wana grand prêtre na kotanga bakomba bandeko na biso mosusu CSTV ya maître Dona nani comment il s'appelle Erotech ya Jean Poi mama na biso ya Londres na ba Christian Bosembe baza na Congo bokoki kobengana boyokani parce que moni nde tolandaka bino boye tozali kaka bato moko nde tolandaka bino nyonso boye bokozala oza na 50,000 views 100,000 views 200,000 views mais ezalaka biso na biso nasalaki mwa calcul moke mpona ke soki tokofoka po tosalisa parce que toza na mentalité moko na Congo eza ke nasalaka eloko ezala ya ngai moko mais awa bokomona par exemple France 2 nga naza na France toza na France toyebi mona ke France 2 ezali na ba eza groupe eza na ba chaîne mosusu ezo se greffer na France 2 mais soki France 2 alobi makambo oyo omona ba groupe mosusu ba groupe mosusu wana pe pas ba groupe ba émission mosusu pe ezaka na France 3 esangani eleki place mongo ezolobela makambo nyonso wana basujet wana omona ezo atteindre sikoyo bato nyonso ya France na bao baza na Dompton banini wana chaîne mosusu ya Guadeloupe ezalaka na France 2 ya baile nyonso wana ezala na France 2 tokosala ke bosali chaîne monene oyo eza na baémetteur ke mutu nyonso ayaka na émission na ye akotaka mais soki bolingi ke mutu na mutu asala chaîne na ye nga nayebi soki ozala impossible mutu nyonso azosenga ke asala chaîne na ye o asala chaîne na ye tokozala bosali réunion na bino ya bajournaliste ya bacommunicateur bato ya éve patriotique bosali groupe na bino bozoyokana bosali réunion na bao ya Kinshasa maintenant c'est plus facile par visioconférence bozo bengana mutu na mutu nyonso akitisa motema tia nani mai na verre na ye ya vin ndembalo wana français donc bobengani bosali réunion na bino siko bino boya kopropose biso soki boke na chaîne songolo alobilika makambo wana boke na epa na biso nde tozolanda olobilika makambo wana siko ke tolobi ke montant moko boye parce que c'est plus facile nga na biso tozwi la plus cher na moi surtout 1000 personnes kaka oya bonne volonté bazotia 50 euros par mois fois 12 mois tozana 600 tozana si je me trompe na savais pas calcul bango donc surtout ça tozana 600,000 bon peut-être je me suis trompé mais ceux qui tozana 2000 personnes tozana montant wana kaka mais to diviser montant oyo ezalaki ya ebandeli soki eza 5000 personnes totia 40 fois 12 mois donc tozala na somme moko boye ba 600,000 1 million ekobimaka boye na bato ya bonne volonté tosali chaîne monene tozala kaka tozoya tozoloba kaka boye tolobi tolali et puis makambo econtinue lobi grand prêtre asali mwa effort na moyen na ye aye mpe asali mpe émission toyeka tolobi Jean Poi mpe asalika mwa effort na ye alobi parce que omoni effort bosalaka wana eza effort makasi bosalaka tout à fait ke po biso toya kokota to intervenir boye il faut bato batia mpe na motu ke il faut que toede bino tosala eloko ya monene ke mutu na mutu aza na émission na ye akatiaka me boza na programme moko ya éve patriotique soki toza na baprogramme wana bato ya boye babanda kokota biso baya kodistraire biso te bakokende sikoyo na bakote na bango parce que bayoki bamakambo wana
na baepa batorti ninja siko bayaka siko balingi orepeta yango koto oyo po badistraire biso mais il faut tosalaka eve patriotique etambola Congo mobimba banda même na Europe partout na États-Unis bakongolais baza partout tozosala eloko ndenge wana tozosala tout à fait eza une très très bonne idée hein. Eza une très très bonne idée obiso toza na sima présent Fachi tokansi ngai egogene nga te nasangana na Jean Paul masa na nga depuis bomwana Papa Chibango masa na ngai a depuis coupé hein. Ben oui, c'est raison de plus. Masa na ngai biso to benge pipo mpoi. Voilà masa na ngai. Na ndena ba idée na peso na bande bona biso bazolanda biso. Ba moni yango ndenge nini que ekoya ko piétiner sujet lelo te. Donc on le fait là même jour mususu mais donc ça lelo moko parce que les médias ezali na pouvoir makasi. Yango ezo perturber bazo manipuler bato na média bato mususu bazaka na capacité à analyser bakambo mutu azoloba te ale mbala moko azwi tokomi kodiscute na banganda tokomi discute na bamatanga tokomi di donc moyen faire comprendre mutu likambo azolo eza te donc ngai nde naza bona banda siko pour intervenir na makambo kaka na kombanda komartele kaka na likambo wana ça fait la deuxième fois na lobeli yango donc na komartele kaka na likambo wana moi je suis d'accord moi je suis partant Monsieur Chibango, moi je suis partant, d'accord. Hein. Je suis capable que non, ne s'engager, signer, que non, na pesa 50 € tous les mois, na ko pesa 100 € tous les mois na bando pesa. Et ça pour na mboka na biso. Toto za na capacité à cotiser. Toi kaka koloba kaka moye, tu veux intervenir tozo loba, tozo sala, il faut que za l'esco biso nyoso za na volonté, il y a développement ya mboka na biso. Et qu'on passe na plusieurs manières. Financièrement na manière nyonso donc il faut Congolais à changer donc changement de mentalité que il faut tous à la capacité à cotiser na mona batu baza difficile à cotiser baza vraiment à cotiser ba Congolais ouais donc les kamunalinga oloba bande bonanga ba excusez na ipete na grignoter na minute donc c'était vraiment non, pour une bonne cause, hein. Pour une bonne cause, c'est important. Est-ce que c'est bien pour le pays ou bien ce n'est pas bien? Donc, natikeli bande bonabiso mususu parole, na souhaitele bango week-end de l'amour et puis bonne continuation, mais nazo continuer kolanda kaka. Merci beaucoup, merci. Donc, je m'en doute pas. Vraiment la fidélité, nous, M. Chibango. Merci beaucoup et puis une très très bonne initiative. Merci. Ouais, merci beaucoup. Donc, bon, il y a une initiative. Bon, madame, dès que nous avons nakati avant tout zoanani, donc vraiment, dès que nous avons nakati, il y a émission bon moni titre parce que de Gaulle peut-être de Gaulle a été embrouillé biso ne bandeli, député na biso mboka na éviter ce qui bazali ko se rendre compte kombo na bango wana. Sénateur, député, pona bino na peuple, pobo sale la peuple. Le lobino bolingi botika peuple, boko no we la ministère. Élu, na nommé. Élu moutaleki valeur, parce que nommé bako longolo. Élu, il faut mandat na yo ko matina suka. Mais bino, bazwaki bino pona peuple aponi bino bokote la kaye ale bolingi ko abandonner peuple ale po boyaki na union sacrée po ba pesa bino ba poste est-ce que zalaka parce que donc bozawana donc na éviter ceux qui donc seni ango ezalaki ya ndenge nini donc mutu moko akozwa 3 mandats 2 mandats osali député national osali député provincial ozali ozwaki na nyoso mibale ale yo kei na député donc national okamati provincial opesi mwana na yo suppléante oti mwasi na yo donc tangu yo okokende ba nommer yo ministre okamati mwasi na yo akomi député donc ekomi ya famille ekomi famille donc bozo comprendre que tout est que bozali ba élu peuple mutaponi do yo siko peuple aponaki yo posa na parlement peuple aponaki posa na sénat do yo siko olingo tika peuple wana okeno comme ministre bo monde bo sukia pas de député pas de sénateur na gouvernement ezobima bo suki parce que tant liste kaka bima tant donc gouvernement bima ba misusu ba kote opposition
parce que bino bokanisa ki donc Fachi aza yuma Fachi atimbate Fachi mbendri alaisi bino kaza noko bokota bokoti beko bakangi ipota ale muto aza député aza nina okota na masolo te bobando lela na munoko mbona boleli te do bino bokasa mboka ngo eza bino yo za élu peuple apona yo sisi na musala na yo te olingo tika parlement olingo tika sénat po okeno comme ministre de mboka wane eza bino donc kamati do yo zali député national on se retrouver ba misuto yebi to tanga ba kombote azali député national député provincial ba misuku na yebi ba koma iko teka ba ki député na bango yelanga 50,000 na peso provincial bon mususu allez apesi mwana naye allez suppléante moi si naye d'autant yo comme ministre ozu moi si na comme député donc mais na yebite so bosani Eli oleki mutu nommé ba ministre ba renommé bango. Eli ozali peuple aponi soza na mandat 5 ans au sala 5 ans. Mais vous comprendre était olingo koma député. Donc il faut na koma ministre. Donc c'est qui député no na ba pona kezani. Mais non mais c'est un truc de fou ça. Donc bilo bongo bel sabatu liboma donc bilo bokansa bo ya ezalaki tozwa to bokota. Allez, porte fungami. Allez, inyo sake kota. Bozo kota na boule ke bo ya ba pesa bino papa ba poste bo monde bo sukina bo lelite bo le pe na mnoka mboka. Donc bo mona ineti facha zo kota. Donc to kota ki poto zwa do majorité na parlement siko komi makambo ya kotanga si ya kotala siko bon et komi siko makambo. Bon, allez, oya yebi kaza sénateur, azali député akokota ka nini jamais. Allô. Allô. Oui. Allô, Cézo. Oui. Bonsoir. Na bandeko nyonso o bazali kolanda biso. Date otiaki Cézo epesi biso epesi nga embrouillement ya. Na changé, va changer déjà, na changé. Non, na nini na titre na biso ezali toujours le 18. Eh, mais ça la mise à jour. Donc ça la net au bimio côté na changé. Si, c'est bon. Ah. Malheureusement, na lingaki kokota metango na moi le 18 na tiki bon. Na pesi ndeko na ngai biloni osundenge bozali wana ya lolo yo moko Cézo na batu misusu o baza pembeni wana na pesi bino mbote na pesi bandeko nyonso o bazo kolanda biso ya kleboa na pesi Jean Mutala esa uti koleka na pesi Thomas historien na yo kaka eli susu te ba mama nyonso na pesi bango ba mbote donc c'est bon quoi bon eloko na lina loba batu tu esi ba lobi ndeko Cézo batu oyo misusu nana loba rabie ke ko yamba bango ti ozomona eza émission ozana droit oyo yamba bango mais ba yaka po ba bebisa bazali batu oyo balingi Kongo te bazali batu oyo ba ignorant o ba benga ba ignorant donc azoko ignorer likambo o azoko mona yango ezali ndenge wana mais ye azoko bude yango ozoko mona donc batu moko to yebite soki ba wuti wapi soki bazalaka na Congo soki bazala ba famille na Congo ou bien ndenge nini ozoko mona donc ezali mawa mingi na peuple congolais o azoko comprendre ti ngai moko nazalaki contre na makambo oyo yo obandaka koloba lelo oyo na moni oyo président Fachi azoko sala mwana batu azoko kika sur le terrain mwana batu azoko kende kosolola na peuple eloko nini oyo peuple alingaka na mboka na biso penza bango balingaki tozala na président oyo baba tozalaki ne azoko loba eloko te asololaka na peuple te mwana batu tala place ATI na Kinshasa so masina na terre jaune ATI ye moko ate kufungulisa chantier akamati makamu ya bana classe ache ATI makamu donc makamu bele mwana batu azoko sala asala nini asala nini peuple congolais alingi bon côté wana donc na moni kutu eloko na koyekoloba te soki peuple congolais azali na mayele alanda oyo bamai lelo bauti koloba
peuple congolais bolanda oyo bamaimai bauti koluba balingi mboka na bango recensement il faut bayeba nani aza na mboka na biso Congo ozoyoka peuple congolais tolinga toyeba eloko oyo tozala yango besoin tozala te ke fanatique moko donc fanatisme moko ya buzoba oyo toyebeli mutuna makolo te kofinga koloba tala naza na eloko moko boye bolimbisa ngai oyebi ke pasteur Francis Lola un jour tokutani na moninga na ngai moko tokola na ye tobeta na ye bale na Paris wana abandi bamasolo pasteur Francis Lola aparveni koloba na ye niveau oyo yo oyebelaka moninga na yo ntango bozobeta na ye bale bosana yango tala sikoyo le présent na ye niveau oyo akomi ozoyoka ofroki tobetane bale boye ozomona en tout cas peuple congolais tolinga tochange mutu soki akomi na niveau mosusu topesa ye valeur na ye ozomona tobenga ye président Faci tobenga ye teke Chilombo boye non monsieur le président ozoyoka bon nalingi nabakisa mpo na titre na biso oyo totie ndeko na nga makambo oyo nawuta koloba yango mpo na badepute natelemela lieser mpona makambo na ye ke barekompense biso badepute boye lelo oyo verité eye kobima makambo nyonso oyo nga naloba ana club wa yango lelo ekomi kosalama pose na bango ya badepute oyo bapesa bango mpona nini bakosaki peuple na baparti mosusu baye kozwa banini ngai naza moto ya parti boye bakamati bazwi pouvoir bazwi wana ya kidepute bakomi badepute place yango bakomi badepute olie bafanda balingi su bakoma baministre sikoyo place wana ya kidepute wana banani bakotikala wana na sepeli na premier ministre décision azwi député moko te akoki kokoma ministre eloko nga nalingaki yango wana ozomona likambo oyo il faut maintenant na parlement batelemela yango likambo oyo ya basiplia oyo mutu atei ate nini candidature place boye après aya kotia mwasi na ye ayebi kutu likambo ya politike moko te aye kotia mwana na ye ayebi eloko moko te ye moko kutu donc bido mpenza oyo balobaka bido mpenza tono vide. Ok, bike ndikuzoka nazo obligé na kata yo parce que donc tokoécouter émission bayebi ntina ya kidepute te tala bato mobimba bazokoyela poste ya ministre bazokosala bato propagande mpona akoma ministre ezalaka wapi na mboka nini ndeko na nga sezo. Ok, bike ndikuzoka nazo obligé na kata yo parce que tozokende air makasi parce que tozokima mpona couvre-feu donc téléphone akanisi oyo tokozwa ya suka après tokati parce que moto aumeli ya lolozwa téléphone. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Congo fort. Oui, Congo fort. Papi Tchochamala. Oui, c'est ça. Bonsoir, ya Lolo, ya Doudou, Doudoulé, ya Willy, et Pamela, et comment ça s'appelle? Et puis Image. Voilà. Donc, tu es carrément tout le baki qui est au Benga. Bon, président a outu au Salamoa discours et tout le Kachikoya. Bon, à l'objet pour a décrété 3 jours à deuil national suite à l'Iwa président et à Tanzanie. Ok. Bon, jusqu'à quoi on préparait Bandego. Petit bien quoi. Tu veux dire, bah, c'est pénité. Oui, mais bila osala président qui le makambo ba Tanzanie ndenge nini donc ko sala bande non argument ezali que il y a un président ya Union africaine nango a telemi a eu parole en tant que président za mokonzi ya Afrique na mito donc a eu parole en tant que mokonzi Afrique yango a souhaité président tanzanien à soutenir ba tanzanien en tant que papa Afrique na mito. Aux enfants bandegolé bazo tomboka bia mamboza bila osala Congo bato bakufa na benya lo barate ayi kote makambo oyo donc disa ko yisa bandeko ke non défense ezangwana ezali président ya Union africaine tango na 4
Alors bien, on a cadre, il y a l'Union africaine. Ok, alors bien, cadre de l'Union africaine, président, donc, yosa mutasu katozwa, parce que toujours écouté émission, tu reconnais au lobby suite, il y a couvre-feu. Donc, merci. Bah, tu vas comprendre, tu expliquer. Président, Azara, président, à Congo, à comment ça va décision, sous na niveau net, bah, ça va décision dans la communauté européenne, à comment ça va dans le cadre de l'Union africaine. Donc, merci beaucoup, président Papicho. Oui, c'est ça. Et là, comment? Ouais. Nengo solo ba awa pona ba to ba ekota union sacrée. C'est un peu déplorable et puis honteux. Bango ba umena kabila ba 20 ans mlaina kabila ba servir ba privilège belé ba mbongo ba mituka ba nini. Pe ba susu ba soit député na ba na bango ba suppléant. En fait ba famille bango tout ba ça bien. Mais na ba poste o ba pesi 45 postes ya ministre. Na mito ba combien 1000 candidats. Environ 1000 candidats pour 45 sièges à ministre. Et parce que bundana risque ba poison qui est quand venir mboka na ba biro mobo bazana ngo ba osala ezo pesa en terme passer. Boza makambo tu bosi bozwa bosi bo gagner la vie na bino. Mais ni ce ko zonga sur lelo pour boya kozwa ki ministère ngo bokinda ngwapi. Bolia bozwa biro tout toujours revenir. Le président Fachi a changé le système. Babylon ko ya ba poste depuis 60 zaka. Telo. Il y a poste Congo na Congo culture a poste koti batu na mitu partout ba congolais ba zula kama ba poste. Ba petit poste a se lo monter akoma uzambongo cha poche. Tout on continue bongo. On va y longtemps. Le président c'est maintenant il doit taper les points sur la table et puis arrêter sur cette bêtise. En nommer batu o ya moni ba compétent pour la Congo. Pour biso na Congo fa totre melikambo ya géopolitique. Géopolitique toto boya yango mingi pourquoi parce que ezali eloko mo boye bazo zo batu sena ba province na bango sans qu'il va compter na ba compétence. Ok, message l'équipe président. Donc tu connais lobby parce que tu commis vraiment à la fin. Merci à toi. Ok, merci beaucoup. Donc nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Net boyebi couvre-feu zali à partir de l'élo. Et bandit en France, nous sommes obligés d'écourter l'émission. Lobby te reconnaît, tozali na présent Chims na 16h à 18h et puis torozong la sous biso torozong la sous bino pour na émission à Boye au torozong la Makambo. Donc restez connectés sur Clébois Original, c'est la fin de ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver demain pour rendez-vous avec le Patriote, invité Nabiso Ezali, présent Chims et puis na Boutou Tokozong sous 5 minutes pour Nassige Oyo. Donc, restez connectés sur Clébois Original. À demain.